Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo Panza Sango ya Kongo babi sango ya Kongo ko panza na wapi babi edino image sali image panza ni Kongo mobimba choko mone chimachita chiko foche ya chokayo ino image Panza Sango ya Kongo edino image edino image edino image edino image edino image edino image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont un Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons la télévision à TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di menangate, Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo apese la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodoy, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peut dans YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Mbote mingi na balandi ya www.panzasangoyakongo, autrement dit Panza Sango Bilili, boyebi ya bino mopandi sango ya Kongo na kombo ya Edino Image. Parce que Edino Image atambulaka makambo kitoko esalemaka. Vraiment yambo ya kobanda masolo na ngai na pesaka mbote na basungaka www.panzasangoyakongo. A commencer na Patrick Malwa Vengi babi Global PM Service eza bongo na Château Rouge 25 Rue Léon. Yaka kuna bakoli esalamaka na moins cher. Vraiment to kompe na moment wa feti. Ah, ça là, cadeau. Et toi, d'amour, top modèle des médias, vraiment, Atika Gaidi, une image de Tazarana et Longo. Et puis Misamu, Tania Bayo, Gisèle Eumba Diamant Noir, véritable. Boza Ebele, Bosunga Panda Sangwa Congo, vraiment, Minga Rolobeza Langote, na réalisation, ton Aigle, Michel Aigle, Mta Simbi Caméra, Oulission à la Château Rouge, pour un événement, il y a le karma pour la date le 23. Babi le 23 ça va inda mabi. Alors na Olexamiko na ngai balader na moko bino bo Rolanda na Château Rouge ndenge bato balinga le karma balobi pona le karma. Vraiment mingi olobeza na ngote na balancer ka image bomo na ndenge le ka na Château Rouge balinga le karma. Bomo na ndenge baza ko loba pona le karma. Merci. Bino ka na Château Rouge toza bon la sortie album ya le karma. Le karma zobimisa le 23 au samedi au ça va inda mabe Shembuta Lombi. Vraiment la kutana mutu na ngai oyo atika kabiso to zakana biso tout le temps. La batapi rouge chez Djonga Tino Labo. Tino Labo vraiment esengolo sa nini pour la fiche. Pour la fiche yo ne la simbiango et ça n'a plaisir pour le 23 décembre 2017 de karma azali ko sepetsa mokini. Pona bayoka biloko ya kala bayoka plaisir kala de karma biki yala musabino boya to sangala komela ekozala mwa lipapu ekozala baleine pese bolingango ekozala babio bolinga baleine mingi pona mungala donc soki oyete soko zangi etalio soko zangi etalio parce que le 23 samedi oyokako ya makambu. Mais ça va votre adresse parce ni makambo ozala. Rue Makade 33 chez Moutalombi. Rue Makade
33 au Bimi, ne soit métro 4 ou bien métro 12, au tout le monde a marqué bon la Kisayo, numéro 33 et pas Mtalombi. Donc, Kobina, Kolia, Komela, Kitoko, donc Tala va souka la barumba. Pour un an, ça le long à ma bête. Ça va salir à ma bête, bien grâce à la tête. Na roboya, na roboya, mais banana yoka première et l'eau on a musique est bien on a 23 et na 0 et 1 2 3 wa mo kilevani ni o yoki o l'autre yoka ba makelele et a passe o jamais o yoka ba bêtise awa o yoka on peut dans la famille na yo o super na temps expliquer moi na que balobi bo tonton lobi bo papa lobi bo qui est ba bêtise donc boya. Merci. Balanda 3W pendant sangwa Congo na la kaib nokaka babi derrière makambo yo. Masolo lingo lia bien fo ya na Galaxy Mambo. Na solo exemple na le kota ba restaurant mais le de n'est pas mambo la barangi et ko découvrir mambo la bagareke et ko découvrir mambo la bagareke ba play ba yaka mona ba bien ba kambo ti moni ba de la minga ba yimbo donc c'est que bon ba les amiable Galaxy Mambo top. Venez, vous allez goûter un bon poisson, un très bon restaurant. Moto na echa bino yeyo oyo alamba mapa pamba te ala moto moko rare donc il y aura pour 15 personnes depuis l'anniversaire donc moto moko 30 personnes ba oyo Galaxy Mambo, Galaxy Mambo, c'est un endroit super, il n'y a rien à dire. Ça sent bon. Mais ni pas ambitieux. Le reste c'est non. Où tu n'as mis quoi? Ici c'est Mambo. Galaxy Mambo, je vais bien. Pour y appuyer, je vais mieux faire bien, Talara, nulle part ailleurs. Voilà, bah, Mambo Galaxy quoi. Au Bellevilliers. Voilà Mambo. Il y a ça dit là, on a commis baga. Pour ça, il était à Bambisi. Oh, Bambisi, on a mon amour. Ok, c'est Galaxy. Mais non, Robert et Kilinga, il a solo, et Zapina. Vainda mabe le 23 décembre chez Mbutalombi bozangate babi komela agogo kolia agogo na bokasite ya Wilissionga babi Michel Aigle na réalisation tokutani pe na maître JP Mandiango kitisikiti ya kabi kiti babi oyo maître JP Mandiango nde bomona eboye bato babundana bazalana na chiwara boyi masola chiwara tobe to biso mbale Maître JP Mandiango, les lotos sur la masolo tu vas rater, mais toi sur la masolo ya le karma. Babi le karma le 23 décembre chez Mbutalombi azo yindisa. Alors, yope na ebike oyebi le karma bien. Oloba nini pona le 23 wana. En tout cas pour l'anglais c'est ngominga. Pour déjà dès quand ça masala makamuna toi qui na place à Godé Kimani. Pas Godé Kimani. Coach. À Okatsuki mais il y a un JP Mandiango, moi à Paris quoi. Tu es banni dans anglais voilà. Mais moi tu m'as présenté un habité, il y a bien un angle de JP Mandiango moi à Paris mais. Asa les Drisha mon maître. Tu y a mal à geste mon salangai. Via Drisha la monnaie pas comme tout makase hein. Tu wana bien la parler. Asa les coups nzema obimba. Mon maître, Drisha mon maître. Pour y aller très dangereux. Nzema libosa misa ba mandat na benga ye wana je crois na mon na benga na bikama félicitations. Vous comprenez? Pour y mamu konja barumba. Est-ce que vous avez un morceau mon kete? Amanda dit tiga. Je peux demander le morceau yemba. Babi ça va il n'a pas Michel Aigle. Maître je peux demander maître pardon. Ça là c'est plaisir moi mon kera ga elo karma. Ta na ligne na kende na ndenge ya nini. La lobby il y a ça très dangereux na ko na kutu na mungo nete. Kameka gode kimana sepela. Yoga te na yoga na ko lobanze mamanda na yoga ngo tilelo. Mais eloka na ko bisa yo il y a ça fin. J'ai ça ça nenga zana zo yeba ke j'ai c'est moi ça lengai te kama pa wumela on ba misem suba ba ko no biso la biso ki ndenge ni elo te si on prend les 23 lobini on m'oblige fona salade obligé
Yé mon taïb sanga binanga oh. Mais si quoi on a compris magamusu mais pas comprendre magamute. Et pas ça les parce que grand nangai nze mamobimba adrisha motomètre. Si quoi mutu pas sibi ma solo si quoi ah ouli sionga. Kudi ya kusabalala. Yango de. Kudi ya kusabalala. Ah wa si quoi do la moko yo ya ouli sionga. Deux fois que tout est. Donc Kamapa Oumela bénédiction au solara bien continuer boyer. Pesa biso adresse. Continuer boyer. Hein? Adresse. Adresse c'est comment vous allez là. Ah pas mutalombi mututo yebi ne yango. Ah wana ri makade mututo yebi. Mututo oh mutalombi. Auto bala samedi les gars plan craqué net Bercy. Bon so yebi ate donc on va la parité. Et à samedi quand ndenge zalaka patia 15h muta supposé ma solo ya pe grand prêtre Willy Sionga. Hein au kasera avant avec que ça coufa confirmer qui mututo landango quoi. Jeune producteur mo boya ya boga pe so na kata mboko. Voilà. Na ba beli ko ta lo bate ba di ve fula mpungu. Clémenson sisi manto. Ba mbote ka ndenge sala ka tchétché Tchernobyl. Mifune ka belva. Pire master. Atoza ko te kuna mais courage. Ba mayebele funema. Merci, merci maître JP Mandi. Maître JP Mandi mo yatino ouais. Boye baké Willy Sionga azali producteur au Tegero bunda pour la 20 €. Azali producteur pitch au bien sous au CP là. Au moins on a beau traiter beau kena on tina suka nengo lingaki ndebo sa masolo. Donc bana lola dans bana Europe mobimba. Willy Sionga pour la bino et tanga même musicien sans ça sérieux na yé. Ah m'appelle on la série. Sans ça ventrier ah Italio. Yeba on peut yé et là on va faire un robot sur na binoté. Ba producteur m'sou to yebike ba so na ata pour la 20 €. Ah donc on a ce bino on nga tino na lo ba on nga yebi on a habité à l'obarate. Donc il y a passé pendant ceux qui sont là bien pendant ça les locaux. Donc merci Mingi ya Willis. Merci. Merci Balana 3W pendant Sangwa Congo zaki ya bino mopandi Sangwa Congo et dino image na réalisation ya ki bongo Michel Aigle babi yende grand encadreur technicien ingénieur imta sa makambo po et dino azala boye ba ile so bolinga pendant Sangwa Congo Patrick Malwavengi Global PM Service na Château Rouge Pastor Ali babi so ngoti na bakoli maître JP Mandiango ngoti na bakimono epa ya na Kinshasa kuna fo ko makaming pa Patrick Malwavengi kuna nde akosa le prix ya bien to comme na bonne année wa Patrick Malwavengi akosa ba cadeau pona peuple congolais vraiment balandide so banda pendant Sangwa Congo maman na biso Jeannette Malangi et puis Misamu wana bala pendant Sangwa Congo et puis Misamu étoile d'amour top modèle des médias MK Muswahili boya samedi diamant noir véritable Vumba boya samedi babi ça va ina mabe Ambara Kuziama le karma yaka samedi chez Mbutalombi babi ça va ina mabe mopandi Sangwa Congo et dino image vraiment mingi o bezana ngote Chantal Bola sapé de nono babi de retour na kata pendant Sangwa Congo pe na Congo évolution babi hein moi le quoi tindika buna moi le comme lo bisabatu sapé de nono continuer à Sœur Clarisse Lizarazu vraiment ba bisou ba bonne année na bala nanga nyonso oyo nga na kamba o ba travailler nanga to komi na moment ngoyo ya ba bonne année vraiment na pesi bino ba kuku ebele soto mona na bino te ba kuku se belé na bino motema boyebi ka panza Sangwa Congo dino image nga motema ya Willy Sionga maman Lydia Mangala babi ba bonne année parce que ali soto mona te maman Lydia ba bonne année vraiment. Au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours de 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry. Prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri, ntaba braisé,
Liboke ya Mungulu, Mafé, accompagnement, Banane Plantain Makemba, Chikwang, Conga National, c'est moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bite kitoku, haricots, madesu et autres mfumbo. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 50. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Pas carton, pas conteneur, pas valise, pas mal, même bongo. Global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, il a toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À air d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais terrier, maritime, téléphone, Edine Image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25